Nzoto ya bato libwa ezwami lobi loleki na Bwangolo na secteur ya Rwenzori na Beni na Nord Kivu. Ezali bato bamemamaki na baye bafundami kozala ba ADF vendredi. Basi mitano bazalaki kati na bawe bakutamaki maboko makangama na singa pe bakatama na macheti. Etuka ya Otwele ezwi moto na yango ya yambo ayebani kozala na COVID-19. Bituka zomi na mibalende bisimbami na bokono boye. Pene na bato nkoto mitano na nkama mwambe na tuku misato nde bazwami na COVID-19 na ekolo Congo Demokratika. Bato nkama moko na tuku misato bakufi pe koleka 840 babiki. Bakambi ye yamba ya Simon Kimbangu basakoli ete bapesi nanu maboko te na moto moko pona kozala mokambi ya Commission électorale nationale indépendante lokola elobamaki pona Ronsard Malonda, secrétaire national exécutif ya misala ya maponami. Bakambi ya biyamba binso bayokani nanu te pona likambo yango. Église du Christ au Congo na eyamba ya katoliko bazali koboya bayenungunungu elobeli pona kanyaka. Ekolo Soudan ekebisi pona boswani bozali likolo na mabongisi ma Éthiopie pona kotonga barrage na ebale ya Nil. Soudan, Égypte pe Éthiopie bazali koswana pona yango. Basengaki mibu mileki lisungi ya ekolo Congo Démocratique eye ezali pe na etando ya ebale ya Nil.